Capage TV. Capage. Maya miso na ngayo ezalaka ya mawate maya miso na ngayo ekoma ya esengo ata nalete naza na Yesu ata nalati te naza na Yesu ata nabongi te naza na Yesu Yesu bomengo na ngayo lelo ozali ya ngaye. Vous allez infirmer à souffrance psychologique makasi. Amen. Musu pa ko lobelo mu bebe teli ba ko muteme sui motomboli maboko likolo binzambe salangolo boso ndo salanga mo bien te ya o le kananzela bat ba o se kayo ba o finga pe ba o finga yo ko finga pe oui o finga yo finga ba finga yo da o mone ta o foza na banner mo très solide de solide aux ala kanda na mutunyo so ko se pe na mutute on a même c'est la vérité. Donc yana ma musu yo mutu ana makolo o sala ngote nga na o sala o nga na tombola maboko likolo na sambela. Amen. Tonga na tombola maboko likolo na sambela ya travail o maboko sala raté makolo sala raté moli monde sala. Très bien. Non na na sengwa o sala ne na zali kolela musu nzamba le lisio eza kolela te o lela kaka te za école et aussi là nzamba o sepelisa yo sengi mpapi mushwa ouais ta mta ope ngo asunga musana nzambe non na chata boy donc so muta sengi mabunza asali mabete mais ce qu'on va faire kitunga ba 5 kitunga oh na yoka musu frande so ya nini teza bien te action de grâce et a permis l'église ouais offrande d'ensemble et a permis offrande belé mais que ba offrande muso mi sabsoti dans l'Ancien Testament. Oh que toi sauver une offrande à Jésus makila na Yesu. Bote na basali na Nzambe bana na Nzambe nyonso église du Christ au Congo nazo présenter bino album Le Ciel d'Adore, il y a sœur Maliso Landry avant la Londres. Donc, on y a aussi s'abonner à ma page officielle dans les sœur Landry. Si vous pouvez dire combien de temps Le Ciel d'Adore pour que économie parce que avant déjà sur le marché et puis des titres à la mission des assali va clip pour que vous s'abonner à ma page aux associés des tosso pour encourager les albums. Mais si d'Adore, il y a sœur Landry déjà dispo sur le marché en tout cas. Zambia comme après cette chose vivre tous à la tout canté pour Israël pour Israël merci Daniel je vais pour ça la première. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola bafuta la biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme le moi rose beaucoup ko 6 à petite là pour ko pepisa munoko te Rude Beauté ayi biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekopebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Ouais, qui mes amis, santé, ça va. La pasteur, je l'ai pas de problème. La santé, ça va.
Nzambe. Oh, bien. Boni. Ngolo na Nzambe. Nzamba mona yo. Merci. Dilo pena na yo talo panga na. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirant voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, USA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à 50 000 $ américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente des billets d'avion, location des véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC, tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala, numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85, +243 81 29 49 434 085 092 20 69. Biblak eyeli biso ba machine ya solo olinga mombongo ebelo osala te Biblak eye ko faciliter bino en tout cas au bengi na numéro o to ko afficher na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblak ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozwa yango au bengi numéro to ko afficher wana et ça la bien Bobenga ebele bo sombi la part ya mama Kapache et ça abiso bien. En tout cas na lingi bino mombongo yango wana. ville pété, lemba bezalaka. On va coiffer ça bien, comme on a salon super belle, la super lemba. Iko tanzam deka, aso comme na iko tanzam na cha numéro na ye na vidéo, mon na yaki sous qui s'habite na lui à rendre la belle. Donc ba fille nyo so lemba, ba master nga nyo so lemba, ba mpaka nga nyo so lemba, o nyo so ebika fi lemba, ebika page. Mutu na bango boya a. Surtout quand ça va super belle. Ah, on a le beau, on a raboué. Galerie Go Tanzanie. Donc, si on continue à la Galerie Go Tanzanie, au Bengi, allo, nao, ngai boye bon, on a tellement coiffure à capage, n'a peine à aller, bah, la souki, n'a pas la maquillage. Dans la maquillage, on va s'en aller. Ah, on va coiffer, on va s'en aller.
bapambola bino balobi tokende mpa mindele te to tia maboko na bacongolaise baoyo baosala mobulu te baoluka mbongo na bango na ndenge ya bien donc vernis batienga awa super belle basalinga maquillage epuis basalinga merci d'abord na nzambe nyonso baotala émission oyo bisika nyonso kozala nzambe apambola yo lelo toza na kati ya mimoza tosalaki descente na biso nga mama Kapache naza na bato ebele basambelaka mpo na ngai na coulisse epuis boye nayesaka bino bien lisasi nyonso ya molili ekoya entoura yango moko ekoparata mpo naza vraiment blende et surtout boyebaka soki nasali absence ntango nazongaka na basali na nzambe toza ana mimoza toyaki kosala visite moko et par pasteur Gédéon toza na ye tosola na ye aza pe chantre de l'Éternel aza na cover na ye oyo kala mingi te ekobima en tout cas nabeleli na bapartenaire nabeleli na basponsor nabeleli na bato nyonso basoutenaka ata bamajabu bato nyonso basoutenaka bayembi en tout cas toza na pasteur Gédéon tosola ne tokoyeba aza église nini nzambe abenga ye comment et puis masolo ezala pena bien bienvenue moto na nzambe na Kapache télévision nabimaka pena te mais obimisinga libanda choix eza te ngai kutu oyebi ntango obengi ngai ntango nabengi wana oyebisinga obela en tout cas nayaki na kanda molimo parce que mosalo efai esala makala amen gloire à Dieu ndenge namoni ona bomo eseke merci beaucoup mosala na nzambe ya mosala bitumba donc mabondeli nde makambo na biso vraiment en tout cas nasepeli namoni yo santé mpe nango bien ah oui santé eza bien obanda mosala nzambe ndenge nini oza église nini oza pasteur wapi mpo bato bayeba merci beaucoup nga naza pasteur Gédéon na banda mosala nzambe ndenge nini ebiki eza question bien nasepeli na question wana parce que mosisa nzete ezangaka mosisa eza nzete ya kokauka voilà ngai naza pasteur Gédéon naza mokambi ya lingomba ya 100% Jésus eza ministère oyo naza responsable nango nga na bandi mosala nzambe epai ya papa na nga Cardozo Ludi que je sali na kati ya AJC na wuti na ba 4 est-ce que yebi ba 4 messagers oyoka lisolo ya bato wana mare nayebi sio après mozadi na bala mopepe moko makasi eyaki ya les 4 messagers esika ntoma petelo azali napesi ye mbote na le messager Mujadolphe mpe nayokaki sango wana Kinshasa nzambe apambola bango nga naza mwana ya le messager na bandi mosala nzambe moko mosusu nazali na ngai nayembaka na sami ni banda oyembaka na ndako boto na église na ndako ti église pe boye to bandi oyemba na banda mosala nzambe oyebi nga mbala liboso na vie na nga nazwa félicitation eza papa na nga molimo tika epa papa na nga molimo nazwa félicitation kaka mutu basepelaka na yo te bakipaka yo te meme mosusu bayebi so te en tout cas oza mobali tika boye te na biso na te mateya mo moko mosusu pa pasteur na nga nzokosala makabo oyo petit lelo toza baconsacré eza ngolu na nzambe oyo tozwi ti lelo toza ndenge tozali moto na nzambe tolingaka tozwa mwa témoignage mpe kouti epa na bino nayoki olobi moto bakipaka te physiquement boye eza na bato ebele oyo babebisaka morale na bango mpo na lea mosusu eta na ye ndenge azaleli moto mosusu omona botama bongo moto mosusu omona badifficulté ya vie moto mosusu omona occasionnellement libaku nde ekomelaki ye bongo est-ce que efrayaka yo liboso nodai koefraye yo ata avant okoma ntoma ozwa baconseil psychologique epuis na bango bakolanda oyo koyesa bango ndenge nini bato nyonso baolanda ngai tala mpe na caméra bato nyonso bainfirme nyonso baolanda ngai napesi bino mbote nalela bino mabe d'abord il faut to comprendre lo moko olinga te ozala païen ozala chrétien na bondeli yo faut tanga la Bible amen
wana na bondeli yo po ya na livre moko te kokai na Bible na consolation Bible lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen. C'est comme si ce n'est qu'une enveloppe que moi je porte. Liboso ya ndo sala nga bien te ya ole kananzela bat ba oseka yo ba ofinga pe ba ofinga yo kofinga pe oui ofinga yo na omone eta ofo za na manière mo très solide solide aux ala kanda na mutu nyonso ko sepela na mutu te on a même c'est la vérité on a même la vérité la montage des nga na même que non vous allez infirmer à souffrance psychologique makasi. Amen. Musu pa ko lobelo mu bebe tio li ba ko muteme sui mutomboli maboko likolo binzambe salangolo esalanga pasité esalanga mabete ngabna ndenge na boye mutu na nga soki ezali na ba giga ya ordinateur na yebi te soki ya ndenge nini mpo nga mutu na nga fonctionnaka so mutu abebisi makolo asalelo te so mutu abebisi maboko asalelo te mais so mutu abebisi mutu en tout cas ata na l'état famille efo baki mfunda ye c'est ça. Non, nazaka très à l'aise koleka kuta à l'aise yango moko non yana mamusu yo mutu ana makolo osala ngote nga na osala otonga na tombola maboko likolo na sambela. Amen. Tonga na tombola maboko likolo na sambela ya travail maboko esala te makolo esala te molimo nde esala. Très bien. Non, vraiment. Merci en tout cas. Était au TIP au fortifié Batu Ebele au Landi Bisso. Loyembo siko nengo lobi oyemba danger wana. Tous en on a point focus non ya mate ya polo yembo to koya nango to koyoka ba cover maramboze ebele bele. To mona ki sert ici à Kunda à Tikibiso pe à Sonam. Okaki pe moi lisolo ya ndeko Janify pour na ozongi sur na moi actualité ndenge to lobby en vérité dans l'homme c'est l'esprit wana et là on est spirituellement oyo ndenge to zabo et to zali kopé matoki ko sala te et puis le dernier jour ba pasteur alelo baté à lisusu ko bongo la motema te message changea lelo bato bazali ko kufa bazali ko yeba liloba nzambe te lelo ba église zo sala vraiment musala nango comme il faut te okoko loba nini papa Gédéon a point wana. Bon, Ebi, d'abord je vais parler sur le ministère Bible Lobby, dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Tous les 5 ministères des apôtres pour perfectionner bassin comme bien. Comme na taille à Christ. Amen. Mais pour nous comme na taille à Christ et c'est ngani. Et c'est nga azwam liloba ya nzambe. Yango moni Jésus alobabi si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez au bolinga na opesa bino. Problème est ça toi na crise à parole. Mais nga na moi nga batunyo so ba osala nzambe. Ba osala mabete. Pour ngane na raboy na zaka na droit okata bilanga batute oto sa les bilanga nzambe. Amen. Baebisi moloni vinyo babi na kata bilanga na yo babiloko eboti habité boti kango ekola na ivre na blé kola na suka yemo mkono bilanga akoyeba kopikola posto pikoli likolo to kopikola na ba vrai po ba vrai baza. En tout cas, ba vrai baza. Pendi musée nanga kelani na pesi mboto bien. Musée kelani. Papa kelani na pesi mbote. Ba vrai baza, ba ebele ba vrai. Ba vrai même ba jeune ba ebele. Mais oui quand même au répondre écoute tout na liwa maman Lissi. Maman Lissi en tout cas ça ninga pasi ya Lissi. Et ça ninga pasi na bakunda. Baza bato baemba banzembo ebele ya basa na papa mombaya basa musique moya bien et puis la musique na bango ezaki na musique ya nzambe ikolo ebeba te na bina mabete na beta musique ya nzambe na lukina liwa wana na musique ya nzambe na musique ya nzambe est-ce que église ça ngai nazokamba 100% Jésus en avenue Bumba numéro 8. Effectif, il y a combien de bandits? On peut ça monter ensemble papier mouchoir pour tout ça la lumière du jour. Naza papier mouchoir à Kabila Bisso. Tu continues à Bisso. Bon, bandimi. Bandimi bayaka. Bayaka pena. Bayaka.
Yo posa na mo ba diba kitunga 20 kitunga. Comme Nicolo beaucoup na pas ma kitunga. Mater qui m'a muké mais 5 kitunga. Teme. Quand c'est église, sombela pasteur mutuka, sombela pasteur veste. Bon na yelo mo lobia. Usengi mpapi mushwa. Ouais. Ta mtaope ngo aswa musana nzambe. Non, na chata boy. Donc, so muta sengi mabunza, asali mabete. Mais ce qu'on va faire kitunga, ba 5 kitunga. Oh, na yoka muso offrande so ya nini. T'es bien té. Action de grâce et a permis l'église. Ouais. Offrande d'ensemble et a permis. Ba offrande de belé mais que ba offrande muso e misabso dans l'Ancien Testament. Oh que toi sauver une offrande à Jésus à makila na Yesu. Besoin que ça va être la catholique hein. Besoin que ça va être la catholique. Catholique comment bi ma mère à l'église ignoce. Té. Kitunga moko mais école, kitunga moko l'église, kitunga moko bokabonezate. Té. Réveil dit kitunga, 20 kitunga. Ceux qui pasteur azan la 20 église faut ba kitunga nyonso misusu wana bo récolter les kolo église. Ozo sala mo ba. Bon tout ça. Tout ça bon. Je me souviens na obenga yo. Oyana caméra, frère ayana caméra na ye. Tant to comme na offrande au mona ne to sala. Tant ba pesa, obiso mtu pe pesa te opambola matin. Oui hein. Quand on donne on reçoit. Oui. Ata yo moko. Ata yo moko zananga. Muto ono na te. Muto ono na te esko obukande. C'est ça. Mais esko exagération na boya. OK. Au Bible lobito sala, au Bible lobito tout ça. Tout ça là. Na ba na nzambo ba koma moi défi pour na bonne parole. Pour na mahambu ya bangomba elo nyoko ba pour na olendi sala. Ngomba. Oui, mahambu bangomba, mahambu l'église. Obi ke ba déception kota biso trop. Ba déception kota trop ya solo. Wana na yebi ke ba déception kota trop. Mais na yebi si ba na nzambe. Ouais. Ba lembate. Amen. Oyebi na passage moko na Romain. Nzamba azoyebisa Eliazo banini. Abi nzambe na tikalinga moko baningi baboma ngai ngamu na tikali nzambe bise elikeba na réserver 7000 ono baguma meli balte. So za desi na passer nani na passer na bona ngotanga bakombo. Mais na basala nzamba solo. Problème na yo bondela. Et puis tant pour que église ango. Kutika maele na ndako te mais mana maele na yo. OK. O même na maele na yo. So moni o sa ba o sa likambo na Bible te. Lokola ba te o Bible te. So mutasa likambo. Kutika biso to tomba ba boro tu na biso okangini na mate ya lelo. Ah. Oui, faut tu na biso. Ah mais oui bi nga fona. Ata na full. Oh ya. 5 personnes boya. Lobi to te akini. Faut ça la ngona l'église. To sala bo yo ya. Songa na bengsi yo ya. Ouais, dans ça l'effort ya. Ça disponible. Nzamba peso disponibilité wana. Amen. Ngaso na ote ya mateya. Thomas. Simba pekara. Ouais. Ngaso na ote ya mateya. Na yebsa bandimi. So moni comprendre te. Autour ni question. Ah. Oui. Ah, yo za bien. Pour miso bakanga biso ni catch. Ah. Parce que nous avons si ma caméra na oiba biso te amna mateya so to tei otunipe et puis to tunayo mateya o konini o comprendre na o comprendre te o comprendre te so ta ezate na obandela ngom kolone ya pour tout faut comprendre oh neni yo lo ba tunote c'est voilà côté bambunda des arrêt bien ah ba santé kota ya on peut comment actualiser église comment actualiser te mon moni tout ça l'effort, il y a beaucoup l'église, non pas seulement mon kilo. Tout beaucoup l'église n'a qu'à te l'obanzam. Amen. Et puis venant à Moukou, n'a pas changé chaîne, n'a pas si bien en mbote. Nous me retour à la parole. Donc moi n'a pas changé chaîne, donc t'es ya liloba. Au commencement il a eu ma sapoté, au commencement c'était la parole. Merci. Thomas, tozwa tokotisa nanu sente na biso et puis toyeba ndeni nya osala. Voilà. Ngabo mwana kumama papa lombe yawe kumama papa yonde kisi ya soni kumama papa lombe na
nangayo Yawe kumama papa Yawe nae koguma melayo Yawe nae koguma melayo liboso na yo naputani nae koguma melayo maboko na ngai natongoli nae koguma oh Yawe Yawe nae koguma mela Yawe 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 nae koguma mela Yawe liboso na yo napusani nae koguma mela yo maboko na ngai natumboli nae koguma mela yo Yawe totomboli yo totomboli yo totomboli yo Yawe totomboli yo totomboli yo totomboli Zamba motema na ngayo Zamba kutiutela tolo Yawe yozama lamu Yawe yozama atana kuzanga na ngayo atana kozua na ngayo atana kolela na ngayo atana koseka na ngai nalingi Yesu na ngayo nalingi Yesu yende moteme pona o Zambe tukabela bolenge Yawe nalingi Yesu alinganga koleka baboti na ngayo alinganga koleka baninga na ngayo ngape nalingi Yesu na ngana oh Yawe Yawe nae koguma mela oh Yawe Yawe koguma mela yo. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bienvenue dans Objectif Canada, Naeli Bino Canada, Nakati Yamaboko Nabino, Mama Kapa Chaya Rapambat, DG Arsène, Fortune, Campetou,
ensemble na Maman Capache tolingi bino so boya Canada eza facile adresse eza wapi pour retrouver Objectif Canada et libino ba visa de travail, visa tourisme, visa d'études eza facile biso tozate au passeport na yo ezo ba visa ebele pose wa visa non toko orienté yo oza na mboka nyonso Brazzaville États-Unis même na Canada na so olingo zonga olingo kenda ko zonga tozali oza na Brazzaville oza na Angola oza partout Maman Capache et libino en tout cas opportunité yango yo na ba mur na bino na bandako na bino liboso ya porte na yo bomoni awa tozui déjà Kimamba Objectif Canada ezala Objectif Canada ezali na immeuble Pôle Sud na boulevard du 30 juin okocha numéro et puis on peut sabino numéro soko yé na ba prix abordable benga la part nanga ozala des cités ngamro bientôt là je serai au Canada ba numéro la biso ya contact ezali plus 243 90 20 45 208 plus 243 89 71 72 277 Boyambang au Canada liboso na yo en tout cas Canada tala bilingi kalami était na zawana na koti ben on sent qui vraiment Zamba tellement bien Aza bien Zamba tellement bien Moto Nzambe bon toza biso toza en live vous s'inquiétez te so mwana leli so mutale kani toza vraiment en live vite toza na kati ya ndako eza problème te toza biso so à l'aise cover et bimaka et puis concert eza wapi programme ya église oyambaka bato kosambela pona bato bakolanda biso esa maka ndenge nini oza na horaire parce que numéro to rocha déjà et ozala disponible au déplacement pour na baka mususu et ça mandeni te ka d'abord naza pona Yesu amen na pona Yesu so mtu abengi ngai ouais en tout cas na ko se disponibilité pour na ko disponible se disponibiliser pour na bon la pona ye ouais et biso au plus lundi journée wana mobimba eza pona yamba yo na bondela pona yo kana yo pe tosambelaka tozala wana lundi toza na prière ya makasi amen pe nzambe oza na biso amen eza date ni bon rappeler biso concert eza date ni le 12 mai le 12 ok le 12 mai toi kota Kamunganga l'église ni eza wapi eza na medva eza na so mutu akomi kaka na rekabine na Kamunganga ozwa biso facilement ok mpona cover nana besoin basoutien ouais moni ne tosali na yo awa ne tosali na yo awa nalingai na profite nayebisa bato bakotya biso maboko ouais na mosala oyo baya batya biso maboko nga ntango tokomani na 2007 nzambe ayebisai ngai abi na ngai yo osala te yo oyembela ngai yo teya ngai ngai na kosunga amen bato baotya loboko na mosala oyo nzambe aotya loboko na makambo na bango amen makapage ngai na confiance na nzambe na degré moko nanu namona nzambe lokwa Yesu te soki mutu abotaka te ana besoin prière na oyebisa nzambe akopesa kobota soki mutu ka nyonso mpo ngai na mosambeli mosali bikamwa ya nzambe meme na net na makambo ya coverona na posa ifo nasala clip bande mosu eza déjà mpe nasala yango clip me nazoluka basoutenir biso likabo ezali moni okozala no na bapine so batindiki yo te opela te ata mpe opelaka mbamo me so batie yo essence te opela te donc essence eza yo osoutenir mosala na nzambe mpe nzambe ozanga te donc oza nango eza ya délivrance donc oza nango eza renseignement côté église na yo eza ya doni question kitoko moko mpe biso na ngai nasombela bombo na eloko oyo bana nga bana nsima kamera mpe balanda likambo avant balandango na tv tout pasteur tout homme de Dieu
a la capacité du miracle. D'abord, vous avez pasteur, la Bible dit Batu nyonso bandimi Yesu. Comme Seigneur et Sauveur. Osana makoki ako. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Problème makasi ezaka ya pasteur. Nous avons le ministère de la parole. Amen. Ministère de la parole. Les 5 ministères, on a pour la parole. Amen. Même prophète, il faut ôter à Bissou. Il faut ôter à Bissou. Pour ministère, les 5 ministères, c'est un ministère de la parole. Nous avons la grâce, il y a délivrance. Grâce, il y a nini, mais nous avons centré la parole. Amen. Bissou. Amen. Bissou. On a un ministère de délivrance. On a un délivrance, mais le ministère n'a pas de parole. Ok. Oui. Na Bible. Na Bible na Bible za na ministère de délivrance. Molimo na nzamba za pona délivrance. Mutunyo so na molimo na nzamba za ntoma nzambe ana grâce à délivrer. Jésus so babi, l'esprit de l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a pour délivrer des captifs. So na molimo na nzambe mokanga minyo so tieye maboko akubika. Ana kazi muzadi na bala. Non, vous imposerez les mains aux malades et les maladies seront Sigo. Eza diacre, eza même moi Nicodim. So andimika Yesu atelu boko na momena kundima. Abiki. Merci. Tout son nom est Cover. Bienvenue à Résidentiel Socel, votre option parfaite d'hébergement pendant vos séjours à Luanda. Par sa proximité, cet établissement spectaculaire vous permet de vous diriger rapidement vers les endroits les plus emblématiques et importants de la ville. Entouré d'une atmosphère luxueuse, privée et unique, Résidentiel Socel vous offre des installations et des services imbattables avec tout le confort nécessaire pour que votre voyage soit inégalable. Les confortables et spacieuses chambres, suites et appartements fournissent un sommeil doux et réparateur dans un espace familial, intime et paisible pour des séjours de rêve. Si vous souhaitez vous régaler en dégustant les meilleurs plats locaux et étrangers, notre restaurant, tenu par les meilleurs chefs, sait vous satisfaire. Grâce à notre bar installé dans un coin chic, où les soins est aussi bien mis sur l'atmosphère que sur ce qu'on y sert, vous pouvez vous détendre en toute sérénité. Venir en Angola sans passer par Résidentiel Socel serait dommage. Retrouvez Résidentiel Socel situé sur Golf 1, Kimbangu. Comme déjà na Souka, message pour Nabaro Balandio, Mingi Loyembo, toujours Yembela Nzambe, Baro Bazana Bopito, Baro Bazana Baka, ba déception, et puis Colin Dissa, Baro Balandi Bisso na émission Oyo, aux un groupe d'intercession. Oh, tu seras ligné à côté de la carte église pour la canne à qui contacter yo au ABC biso et puis malgré ton numéro orienté biso numéro à Souka. Donc pasteur Gédéon la ticket yo exhorté bana na Nzambe yo yo remplacer ngai a. Merci beaucoup. Remplacer ngai a. Merci. D'abord, nabandi kopesa bana Nzambe nyonso mbote. Nabosani te muninga na ngai musala. Le pasteur bienvenu la cour. L'ami du Saint-Esprit na pesi mbote tango elanda mamboyo. Na ina lentsa mutu moko que maladie aux en a mis hôpital les amupaya eleka ata mobali ya boyo déception eleka est-ce que c'est possible nzamba sala mambo sika bible lobi nzamba zoyebisa Moïse ayebisa bana Israël abi ba Égyptien bozomona lelo lobi bokomona bango sote. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps où on la pète en oseka. Pour les lamusons dans les lycées, pour les latéo, les la kagateza école. Et aussi là, Nzamba o sepelisayo.
kimia mutema emata yo zana kimia na yo Bible lobi Nzambe na biso aza munene Nzambe atembete wana na livre ya Néhémie azoloba ou un des grands et redoutable nena osambela na ndimi maladi nyonso problème nezaka moko problème otoloba liboso ndima kaka so ndimi obika na yo so ndimi omona bikamwa mon petit frère Papi Kader na pesi ombote donc zwa émission partager yango mutu nyonso andimi mon miracle à Nzambe parce que je connais mon Dieu na kumisa Nzambe zala pe branché to kumisa na yo Nzambe eskozali tikangai na yemba Nzambo za malamu oza malamu mosusu aza lokola yo te tikangai na yemba Nzambo za malamu tikangai na yemba Nzambo za malamu koloka ngolingai nafuta yo nini kolopesi bomoi napesa yo nini ezalaki lukula na kokufa Nzambo bikisi ngai ezalaki lukula na zosila Nzambe na bandi lisusu tikanga na yemba Nzambo za malamu tikanga na yemba Nzambo za malamu oh Yahweh 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 nous venons à toi na mikumba na biso nous venons à toi na mayamiso na biso nous venons à toi motema nanga sanduku ya makambo soki osali te banguna basepeli nous venons à toi naza na makasi mosusu te kaka yo nous venons à toi oh allo 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 lola allo 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 lola likambo lotomo na ngai esengi lola kimia lotema na ngai esengi lola na beleli lola ya kokota likambo na nga ya kokota likambo na nga oh Nzambe na bomoi ya ngai motema ekoma ya yo molingami na ngai oyo ya ntango nyonso na mikabi na yo moninga malamu yopesaka bomoi na baye nyonso baya epa na yo Nzambe yo bolingo Nzambe na ngai nayebi yo kolo Nzambe monene Nzambe monene Nzambe monene boye papa mosusu azali te nayekola kolinga yo utabo mwana na ngai nazokana ntina suki ya pembe nazala na yo lokola Nzambe oza Nzambe akotika te na bomoi Nzambe mosusu azali te bato sekwisa bakufa kasi yo ndozobika kaka onzulukaka te Yesu kozonga kaka ndengo matake mpaka na mikolo anunaka te Nzambe na bomoi mosusu azali te oh. Nzambe yako yemba na nzembo Nzambe yako tikela bana heritage ya solo Nzambe monene papa bana mosusu azali te kumama
Yesu kuma mae mwana na Nzambe nabotamaki kuna na mboka na bikoro motolu nanga bakataka na zileti kushi ya kolata mwa etenya liputa ya mama na ngai loposa nzoto mafuta mbila basangisa na ngola mokonzi olokoti ngai opesinga mpe mwatina na miso ya bato na bandi koyemba mwana na Nzambe kumama na yo Yawe mwana na Nzambe oh kolo Yesu nayemba yo nzembo na betelo maboko na bakisa mololo singa na ngaloketo na pesa yo merci na bikama yo zosala na loba no merci bikoma babota mapasa bapesa yo merci babola bakoma pe bato Yesu bapesa yo merci Nzambe avandi na trone yokanga na zoyemba Nzambe avandi na ngwende yoka mama kapaja zoyemba yo oyemba makanado Yesu oyemba makana sole oyemba makana la Nzambe na ngai obongi na nzembo Nzambe yakoyemba Nzambe yakoteya Nzambe yakotela motema ezalaka yo Yesu singa na ngaloketo nalata na motema motema na ngai Yesu yo koyemba na ngai Yesu kobika na ngai Yesu lindana na ngai ya tongo tongo Nzambe ya motema malamu alokota barejete Nzamba motema malamu alokota babandone soki Yesu tenenga nani soki Yesu tena suka wapi na chela yo motema motema na ngelinga yo na chela yo motema papa yako nzembo maya miso na ngayo ezalaka ya mawate maya miso na ngayo ekoma ya esengo atana lete na zana Yesu atana latite na zana Yesu atana bongite na zana Yesu Yesu bomengo na ngayo lelo ozali ya ngai lobi ya bana na nga lobi okokoma ya bakoko na ngayo otikali ya libela esili beli na bango yo vandi na motema yo yanolaka bosenga bana na yo pose pelisa mitema na bango bato bakomi otunanga yozali wapi nalobeli na bango ovandi na motema yo yanolaka bosenga bana na yo pose pelisa mitema na bango nga na lelie mwana na mpate ya moni pasi pona nga etumbu ebongaki pona nga yenda memaki inosa ya pamba koti likambo na nga nyonso po abikisanga soki yoboyaki te kotika kiti ya bokonzi na yo nini yango ezozanga yo mwana na pate okata likambo oyo elekeli makanisi na nga osepelisa motema na nga sepelisa motema na nga
naleli pe mingi sepelisa motema nanga nakoma sije ya litio sepelisa motema nanga nzambe nanga sepelisa motema nanga nzambe nanga yo elike ya suka natikala nango eza kaka Yesu momengo ya suka naza nango eza kaka Yesu oyanolaka bosenga bana na yo posepelisa motema nanga. Église du Christ au Congo, nous avons présenté notre album Le Ciel d'Adore, il y a serre de l'issue Landry avant la Londres. Donc, on a dit que s'abonner à ma page officielle dans les serre Landry. Ce qu'on peut dire, on combien de temps Le Ciel d'Adore pour que économie parce que l'album est déjà sur le marché et puis des titres à la liste, des assali clip pour que les s'abonner à ma page aux aspects de tout ça pour encourager les albums. Le site d'Adore, il y a ça aujourd'hui, ils ont déjà dispo sur le marché. En tout cas, Zambé a comme vous l'avez après cette chose vie vous l'avez tous à la tout canté pour plus ça merci Daniel vous allez pour ça la première liste. Dans les mondes Capage TV. Capage